création na innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melanga imwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est longtemps bananzo veut dire ma passa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango net sokyo matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na ba kiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola allemande veut dire na machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, au kotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale mon côté na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bon début de semaine, merci pour vos belles vos sables à télévision. On a vu nos pour la info lingala journal. Il y a peuple pour la peuple. Tout fond la journée pour notre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a un bac qui me dimanche 13 novembre. Ancien président, il y a Kenya Uhuru Kenyatta Azali Bongo désigné le facilitateur na processus il y a Nairobi. Héritier mapine ma pesibino bas détail. Azalaki désigné facilitateur ya communauté ya Afrique de l'Est na processus ya Nairobi pour na kimia na paix sécurité na Est ya RDC. Ancien président kenyan Uhuru Kenyatta entamaki dimanche 13 novembre 2022 visite de travail à 48 heures na Kinshasa na palais présidentiel ya Mongalema et Paiwapi chef de l'État ayambaki tête à tête et salemaki il y a près d'une heure entre Félix Tshisekedi et Longona Uhuru Kenyatta kaselo komo côté bimaki na masolo na bango nyonso balobaki bazali kokanisa ke ba préparatif ya rencontre ya Nairobi 3 où ezali prévu na deuxième quinzaine ya mois en cours ba différents acteurs engagés na processus ya paix oyo ba figurer ki na bonne place na ba discussion après séquence ancien président kenyan ye azelamaki na soirée na siège ya MONUSCO pour na ba pour parler approfondi et Longona ba représentant ya ba communauté différentes provinces où bazali concernées na situation sécuritaire na Est de la République démocratique du Congo mingi penza na Ituri Nord pe Sud Kivu ba consultation oyo esengela keko ba lundi 14 novembre 2022 et longo na spectre plus large de sorte que ba na ko forger eloko moko solide ya conviction oyo ekoyeba na ko faire avancer processus ya Nairobi pour na kimia moko durable na Est de la République démocratique du Congo. Toti kalakaka na masolo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la sabnoke ayambaki lisusu président ya Guinée-Bissau oyo ayaki pe na ville province à Kinshasa depuis mokolo ya samedi. Une fois de plus héritier mapindemi.
akomaki na début ya soirée na ville ya Kinshasa samedi 12 novembre, président ya Guinée-Bissau Umaro Sissoko Embalo akutanaki na homologue na ye ya République démocratique du Congo na suka rencontre oyo ediraki plus d'une heure. Vice-premier ministre pe ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula atalisaki ke masolo na bango ezalaki mingi na état ya ba relation bilatérale pe situation sécuritaire préoccupante na est ya RDC. Ministre des affaires étrangères ya Guinée-Bissau Suzy Carla Barbosa ye na ngambu na ye indiqué que président ayaki mingi koyoka pe ko soutenir frère na ye président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président Umaro Sissoko Embalo, président en exercice ya CEDEAO, communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ye akomema mingi soutien diplomatique pour na kosilisa cycle ya ba violence oyo eza na est ya République démocratique du Congo ndenge a déclaraki président Umaro Sissoko ye atikaki ville ya Kinshasa dimanche na Tongo. Pona kosukisa masolo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to sabino ke ye azalaki lisusu ayambaki lisusu Joao Lourenço président ya Angola nyonso na cadre ya koluka kimia entre République démocratique du Congo na Rwanda. Reportage. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayambaki avant 12 heures, homologue nae angolais na palais présidentiel ya Mongalema. Président Lourenço ye ayambamaki na qualité ya médiateur désigné na Union africaine, appuyé na conférence internationale de la région ya Grand Lac, pays ya ba Nations Unies na cadre ya feuille de route ya Luanda, oyo ezali destiné pour na favoriser des escalades na suite ya agression ya République démocratique du Congo et pays ya Rwanda na nzela ya mouvement terroriste ba M23. Président angolais akomaki na Kinshasa na koleka na Kigali na Rwanda et pays wapi akutanaki na président rwandais Paul Kagame. Conférence de presse moko sanctionnaki suka masolo na bango na Mongalema. Ba ministre ya affaires étrangères ya bamboka mibale ba restituaki essentiel ba échange entre deux présidents. Liboso ba Panzisango Christophe Lutundula Petete Antonio bango baboyaki kokende na ba détail molai ba deux diplomates oyo bango ba rappelaki rencontre ya Kinshasa ezalaki na cadre ya médiation entamée par ya président Lourenço son objectif ya kozwa des escalades entre Kinshasa et Longona Kigali pona Lutundula pe Antonio eloko ezali ko compter na stade oyo ezali ke mutu na mutu azali ko sepela processus ya médiation oyo et bana ko respecter feuille de route ya Luanda. Président Lourenço azali kokana kokoba mosana ya médiation ti résultat et bana komona na ndenge ministre Tete Antonio atalisaki bosimba ke feuille de route ya Luanda ezali ko exiger na ba terroriste ya M23 ba déposer minduki na bango pe retrait sans condition na ba territoire nyonso oyo bango bazali ko occuper. Na masolo ya Assemblée nationale ke président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia ya yambaki na cabinet na ya mosala ambassadeur ya Serbie na République démocratique du Congo pour la koyeba masolo wa betaki bolanda reportage oyo ya Jadine Malemi. Numéro 1 ya chambre basse ya parlement Christophe Mboso Kodia Mpwanga ayambaki Jeff Tuk ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire ya République ya Serbie awa na République démocratique du Congo ezalaki bongo na cabinet ne ya mosala na suka masona bango Mirolich Jetvi ye atalisaki boya lobi aye na Congo ezali inane aye kokutana amina ye oyo azalaki vraiment na désir ya kosoloana ye depuis na Serbie aye amonike possibilité ezali aye bana ko gagner awa médaille ya mérite pour le développement en rapport na Serbie pe Congo pour na diplomate serbe awa kokoma na palais du peuple abande ko penser ko trouver ami kasi a retrouver bongo ndeko ye amoni président ya assemblée nationale azali mutu moko sage azali politicien moko monene oyo azana devoir moko ya makasi boye pour na ba entretien na bango elongo na numéro 1 ya chambre basse ya parlement diplomate serbe alobi ke ye asololi na ndenge ya mokuse kasi na ndenge moko détaillé balobeli makambo ebele pour le développement en rapport na ba pays mibale balobeli modèle ya coopération bazali ba retenir ba direction ya ndenge na ndenge d'abord coopération parlementaire c'est-à-dire qu'organiser coopération permanente entre Assemblée nationale ya République démocratique du Congo et Longona Assemblée nationale ya Serbie ko créer réseau ya ba député tout pe groupe d'amitié ya Serbie parmi ba parlementaires congolais pe groupe d'amitié pe groupe ya ba congolais parmi ba député oyo na kati ya parlement ya Serbie ezali bongo ko organiser ba visite moko
réciproque dans le groupe, échange entre le président et le parlement, puis le sous politique d'abord. Ensuite, bango balobela qui possibilité à coopération dans le domaine de l'économie, et ça qui question à accentuer coopération en agriculture, enseignement supérieur, paix et défense. Pour naïe alobi masolo oyo ezala qui important pour battre coopération oyo et koki ko sala ke bambo kami balé bana ko gagner quelque chose. Mirolij jetvi alobi ke esengela ki ko réaliser makambo nyonso problème ezalité esengeli kaka kotia volonté pe volonté oyo ezali esengeli kosimba ke Serbie ezali pays fondateur ya organisation ya ba Nations Unies ba serbe bazali fier ya identité oyo lisusu bazali respectuer ya intégrité territoriale ya mboka nyonso na mokili yango wana ezali bongo na droit international pour les diplomates serbes alobi eloko ezali koleka na est ya RDC ezali menace na intégrité territoriale ya RDC donc Serbie azali ko soutenir RDC pour na ko défendre intégrité territoriale nae jamais connaissance d'occupation par force étrangère n'importe quelle force étrangère et kokite kokota malheureusement kasina est ya RDC biloko oyo et koki ko salema esengeli préservation ya intégrité territoriale ya RDC eye bana ko salema par rapport ya makambo nyonso ndenge ezali koleka. Beta bongo masolo ya primature pour le Premier ministre Jean-Michel Samba a clôturé qui mokola jeudi 10 novembre ce jour na travail kuna na mboka Égypte wa pepai akenda qui ko représenter chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na COP 27 Nadina son la pesibino ba détail. Mission naye devant presse nani Jean-Michel Sama Lukonde Kenge et pas a déclaré satisfait na ba interaction oyo et pesamela qui na ba différents partenaires pour na ba question non seulement il y a climat kasi pour na ba question il y a sécurité surtout na partie est et République démocratique du Congo. Premièrement alinga qui na ko rappeler que ndenge akenda ki kuna sur demande ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo apona qui est pour akende ko représenter na COP 27 kuna na Sharm el Sheikh na Égypte alinga ki ko mentionner que bazalaki kuna na suite ya COP 26 oyo basalaki yango et pas wapi grande affirmation ya RDC comme étant pays solution ya question climatique a réaffirmé position nango na kondima ka République Serbia Égypte organisé pré-COP 27 boyebaki pré-COP oyo ezalaki organisé na RDC na deux grandes étapes ya liboso rencontre ya ba scientifique na niveau ya Yangambi na province ya Chopo pe na sima ba retrouvaki na niveau ministériel na Kinshasa po sengeli koyebaki ba préparaki yango ensemble na Égypte COP 27 oyo pe ezalaki normal que ba se retrouver kuna pona ko réaffirmer position na bango surtout ko accompagner processus oyo ba entamaki na République Serbia Égypte na suite ya boye inaye na occasion ya ko participer na grande ouverture oyo na niveau présidentiel na mo oyo et pesamela ki et pas ya président Al-Sisi pona question ya préservation ya climat question yango ezalaki que Afrique et Sengeli et ganga na mongongo makasi pona rôle oyo ezali ko jouer ya préservation ya climat pe séquestration ya carbone pe ba éléments nécessaires mosusu ya transition énergétique bien au-delà ba salaki appel na pe na monde et pas yuapi na suite ya ouverture na tribune à lingaki ko revenir pour na ba question oyo ya RDC principalement oyo ba evokaki na temps ya ba préparation ya COP 27 oyo pe azongela ki non seulement pour na question ya prix ya tonne ya carbone et pas yuapi ba senga ki ezala rehaussé na juste prix pambate bazana besoin ya kopesa ba solution na ba population oyo bazali justement ko préserver ba forêt. Na masom susuboya bake pour l'encontre tracasserie à route nationale numéro 25 na axe ici Ronyanya de gouverneur à province ya Haut-Ouele Christophe Nanga a ordonné qui délocalisation à poste ya péage Salis Sapé ya Bayenga Nadina son a pesibino ba détail.
Na souci ya kotika accès libre na circulation ya ba compatriote nde gouverneur ya province ya Haut-Uele Christophe Baseane Nanga a ordonné qui mercredi 9 novembre na délégation mixte na direction générale ya ba recette ya Haut-Uele service ya ba renseignement ya la police salisa plus ou moins 180 km na ville ya Isiro na route numéro 25 na axe Isiro Nyanya na secteur ya MMB na territoire ya Wamba na limite entre province ya Haut-Uele pe ya Ituri na mission semoko oyo objectif nango ezalaki délocalisation localisation ya poste ya contrôle pe contribution ya place po na Bayenga environ 25 km ya Wamba centre identification ya ba service parasite pe démantèlement na bango na ba côté ya région provinciale décision oyo sanitaire ya autorité provinciale ezalaki réponse ya ba cri d'alarme ya usagers ya ba cas innombrable ya tracasserie na lieu oyo sans réseau ya télécommunication auprès ya ba 10 services ebele bazali non attrité ba s'installer pour na corassonner ba passant. Monsieur le gouverneur de province a décidé de la délocalisation du poste de péage de Salissa à Bayenga. Je rassure vraiment tous les assujettis que là où nous serons à Bayenga, ils ne seront pas tracassés. Nangambo ba usagers bazangaki maloba et pa yuapi baebaki solo na ko remercier gouverneur ya province oyo pour na volonté oyo a manifester na ko améliorer ba conditions ya circulation ya ba citoyens. Na gouverneur en tout cas merci à Kumisa Makaka. Bosimba qui chemin faisant délégation Oyo et détruire Carrefour illégalement implanté na pont Nimpoko na 85 km ya chef lieu ya province et pas yoa puis jungle et s'installer na ba perspective illicite ya ba somme ya 5 000 francs tina 50 000 francs congolais et pas pour sengeli ko bete la quelques conducteurs moto maboko oyo ba assistaki na scène oyo bosengeli koyeba ke na salisa numéro 1 ya ba renseignement na kati ya police nationale congolaise na Haut-Uele à instruire na ba service ya sécurité présent ya ko cesser iliko ya ko rançonner ba usagers pe ba se pencher na mission na bango oyo ezali ya ko veiller na sécurité ya population et longo na ba bien na bango. Tobeta bango masolo ya enseignement université Omnia Omnibus basalaki mokolo ya vendredi 11 novembre 2022 collation de grade académique pe clôture ya année académique 2021-2022 na siège na bango eza bongo na Sayo. Stéphanas Kande azaki sur place na compte info Lingala. Au total, 247 lauréats des Basilisaki première session awa na université Omnia Omnibus. Zalaki na présence ya Yemoko, monsieur l'abbé recteur, le professeur Christian Ganzani, secrétaire général académique, secrétaire général administratif, Peba corps académique Mobimba. Mbalamoko balekaki na proclamation et po wapi to monaki ba oyo basalaki ba grande distinction pe mingi ba satisfaire et sengeli koyeba ke awa na Omnia Omnibus soki osilisi okozwa kaka diplôme te kasi okobima pe na clé à main, c'est-à-dire okozala déjà capable ya ko créer entreprise na yo. Ndenge tozoloba boye République démocratique du Congo bazui ba expert pe ba technicien na ba domaine nyonso ya développement bosimba ke na Omnia Omnibus bazali ko former na ba faculté oyo: faculté de sciences P technique, faculté de sciences de bio-ingénieur, faculté de santé, faculté de sciences de sport, école de sport, faculté de gestion et management, école de management, informatique, sciences de l'information P de la communication, P misusu. Boyo Kandenge moko ya membre ya comité de gestion a expliqué.
totondi za botondi na ndenge maso aleki malamu botondi mpe botondi na tata episkopa lokumu na président cardinal oyo alingisi apesi sosi mosala na université omnibus mpe tokoyebisa ete tokosala yango na limemia mpe na makanisi moko na ye na bomoko mpe na lisanga lokola ye moko akosenga yango. Yampa création na bokambemi ya coordonnateur nango Emmanuel Kazadi basalaki mokolo vendredi 11 novembre na centre culturel Boboto sortie officielle na bango sur place témoin événement Nadine Asona pe Fabrice Lundombi na bango ba sortie officielle kasi oyo ya Yampa création bondi melangai ezalaki nde somo po ba congolais ba répondaki présent na première édition oyo bosimba na lolendo pe kanza nyonso ebandaki na hymne national après eyaki tour ya ba discours ya ndenge na ndenge oyo efungwamaki epai na ye moko l'initiateur ya Yampa création monsieur Emmanuel Kazadi Zadem bakiselaka l'incarnation de l'intelligence oyo alobelaki première édition na bango kosilisa na ye maloba mot de circonstance epesamaki epai ya secrétaire général ya ministère ya culture et art monsieur Crispin Yoka oyo alobelaki importance ya théâtre na société pe abetaki sete na compte oyo ba acteur ya Yampa création ba exhibaki théâtre ete ya kabiso na lolenge nyonso même ba oyo bazalaka na problème ya koyekola na classe bakangaka facilement makambo oyo ezali koleka na théâtre tina théâtre yango wana pièce oyo tolandi elakisi biso ete tokoki kotika te kobunda ata koba kosilisa biso me bakokoka te. Ye Mokope, l'initiateur ya Yampa création, monsieur Emmanuel Kazadi, l'incarnation de l'intelligence à Lubaki Bouye. Yampa eza Kikongo elekesi ya sika. Tozaki on a sens tozaki koluka kombo ko permettre biso to bimisa idée ya renaissance. C'est tozongisa bizali malamu ya culture na ya théâtre classique. Ndenge zalaka parce que toyebi que théâtre classique nde epesaka mateya ekolisaka makanisi ya bato yango tozwaki kombo ya likanisi ya sika Yampa renaissance pour que tozongela ba bonnes habitudes ya théâtre classique. Na nsima sortie officielle ya Michel lelo toza déjà na programme moko ya 4 vendredi arrêté tokende na nsima ya lelo vendredi prochain ya le 18 tokozala na Kitambo na espace ya Tarmac des auteurs avenue Ouele. Après kuna na samedi kolanda tozala na njili na espace ya les intrigants bosimba ki Yampa création ezali théâtre classique oyo babetaka mingi ba compte na yango bazali kosenga kaka soutien na bino po na botombwami na bango. L'inscription ya archevêque ya ville province ya Kinshasa Université Omnibus baza kosala ba inscription pour l'année académique 2022-2023. Reportage. Université ya sika na kombo ya Omnibus pe loka toyebi etelo ena nde efungoli bizebeli bya yango na mobumu ye tokobanda mobumu wa 2022-2023 na site inei bongo na site ya Sayo tozali na faculté ya gestion et management pe tozali na département ya entrepreneuriat, département ya management et gestion et administration des projets, tozali na département ya sciences et techniques de développement, tozali na école tobengi école de management informatique et communication, en fait information et communication. Mpe na ngambo ya Rigini kuna tozali na faculté oyo tobengi ba faculté ya science de la vie, science de la santé, toza na santé publique oyo bana na LM0, tozali na bio science de bio-ingénieur
et bango mpe wana bien na LMG 0 tozali na faculté ya sport yango mpe kobanda na LM0 toza na école Omnip Sport yango mpe kobanda na LM0 bongo soki tokei na ngambo ya ja 23 ya likindo linene ja 23 tozali na faculté ya théologie faculté ya théologie mpe tozali na école de sciences théologiques ya mariage mpe soki toyei na ngambo ya 5 bakuna na kitambo tozali na faculté ya philosophie na histoire mpe tozali na école ya bonne gouvernance bongo lokola toyebi yango ke bokomisi bozali kokoba na basite iye soit na site na biso ya oyo tobengi site internet na biso www.universitéomniomnibus.com. Potopota malonga pona bana na bino eza bongo Protivap. Yena azoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Protivap. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na malika mini mo ezolela makasi bo ezoloka ntina balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana kolia na pasi te, eske biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Protivap. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka Protivap. Butala ekole linai. Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protivap. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto Protivap. Bina kuna chimakate. Aha! Bitso nyoso toko bina dansa ba bébé. Toke bana bayi yango chante kitoko nzoto makachi. Mboka mobimba. Echite yingi yo. Ha! Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Place na info ya ba journaux. Mbote pe boye bolamu na info ya ba journaux ya poko ya lelo tofongoli yango na journal Les Vrais Modérateurs. Confrère a commis pression diplomatique botala ba condition ya Félix Tshisekedi. Confrère ake musika pona kotalisa balai diplomatique oyo eza lelo na ville ya Kinshasa mingi penza na République démocratique du Congo et pa wapi ba chef d'état pe ba représentant ya ndenge na ndenge bazali kopusana pona kobeta masolo elongo na chef de l'état ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi ba condition ya RDC ezali clair ba ko négocier soki mokete na ba terroriste ya M23 Christophe Lutundula oyo azali vice premier ministre pe ministre ya affaires étrangères atalisi yango polele pona kolobake ba rebelle ya M23 esengeli ba se retirer na ba position na bango pe lokola bazali groupe terroriste République démocratique du Congo to gouvernement na ye et ko négocier ka soki mokete na ngambo mosusu quotidien La Prospérité alobi 16e petit déjeuner ya prière Azarias Rouberoi a recommandé sagesse ya Salomon et pas ya ba dirigeant ya République démocratique du Congo et zalaki bongo week-end eleki et pas wapi Azarias Rouberoi a sangisaki ba politicien ba homme d'affaires pe batu ya ndenge na ndenge pour na 16e petit déjeuner ya prière Azarias Rouberoi a talisaki ndenge ni République démocratique du Congo et zali bongo plongé na insécurité ya makasi na tina wana mikonzi ya mboka esengeli baza na sagesse ya Salomon pe mboka ezala gouverner na ndenge ya malamu na exemple ya Jésus-Christ oyo bango nyonso esengeli bayeba na kozwa ye lokola leader tupe modèle totikali kaka na même journal auteur alobi retour ya Martin Fayulu na ville ya Kinshasa ba militant ya SID bazalaki dispersé na aéroport ya Njili concert alobi leader ya SID azongaki mokolo ya mercredi 13 novembre na ville ya Kinshasa na régulier ya Ethiopian Airlines et pa wapi ba militant ya SID bazalaki ebele vraiment kasi ba policier ba escortaki ekobanda na aéroport ti na Faden House et pa wapi ba militant na ye bazalaki dispersé marche oyo bakanaki kosala et salamaki le société toke na journal Le Libre Débat na makambo etali sport ye alobeli handball CAN 2022 ba Léopard ya RDC ba longa kibongo ba Algérienne na mokolo ya lobby eleki ezalaki bongo 32 contre 23 ba Léopard ya République démocratique du Congo bazali qualifié pour na 8e de finale ya 25e championnat d'Afrique des Nations pour na compétition oyo bosimbake et démaraki mokolo ya mercredi 9 novembre na Dakar na Sénégal na information oyo nde tosukisi info ya ba journaux botika la malamu.
Merci pour vos accueils. La télévision, on a vu pour la Colande Info Lingala. Journal, il y a peu pour la peau. Merci à Fabrice Ndombi, à la qui a ma caméra, à la qui a assisté à Alain Bouyala. Concours rédactionnel Nadine Assona, Jadine Malembe. Supervision ici, maman qui est pas héritier, ma pandémie coordination à Stéphane Scandi. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi